kabia nanina moya 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 Vicky Kiala ingénieur papi bouquet mama nanina moya 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 Dimitri Bonganya Chatila Stari mama Zuka Zuka Amida Vula Mwana Zuka Mai mame mini nanina moya 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 Mbote bonjour na bandeko balandi na biso ya Mbetologie TV vraiment na ebeskezwa mibino bozaya ko sepela et na banda ko bogangi haleluya parce que marakuja babila métis noir moi ça mo pousse vedi makamba milai et pona ko tonga ko étage etala kata ya maçon te etala kapeta ya architecte te merci à toi Papa Floribert et Kasongo Kalombo bay balandi nanga vraiment balanda ka Mbetologie TV et merci na bino nyoso boyambinga na banda ko na bino sans kena toke sans kena ça l'appel et ça ranga bien tant bobenga ka marakuja njamba pambola yo marakuja ba encouragement vraiment maramozo sala et belé to bakate belé penda maramsu bolo bakanga na e bakate le pena découvrir le pena ko ko kapé boy donc ça la nga pe bien merci à toi Nef Lumière ngala et papa na princesse Ngonda et Dimitri Bunganya moto Simbi Bilili et sans plus tarder nazanga mokote na plateau na ngai nazala bandeko na yambi elongo nanga bako se présenter boy babango bakombo na bango banani bauti wapi Mbote la charmante Mbote maman kombo na yo bandeko balandi ya Mbetologie TV baninga eba kombo nanga Bijongoi mais pour mes fans Bizota. Ok, merci Bijungoi oyamba mi malamu na plateau nanga ya Mbetologie TV. Mbote la charmante Mbote Marakuja Tabita Maestro. Merci Tabita Maestro oyamba mi malamu na plateau ya Mbetologie TV. Bonjour Marakuja. Nde baza ba sepe makasi ba moni sou bijou aye. Comme on a bijou lipa moto. Ah bon. Ok, merci bijou lipa moto. Bonjour papa. Bonjour maman Marakudia. Kombo na ngai Bose Kansombo Mbomba ila komote masandu kulikinda fabona jende mongo ile mbantombe folembe ko di mongo moto moko. Mongo ya moto moko bela lokwa beba sadi yango na ko. Merci. Merci. Babuse mongo ya moto moko abela lokola beba boyamba mi malamu na plateau na nga ya Mbetologie. Et merci à toi Augustin Mantezolo papa na Dani Mantezolo et chauffeur Jerry Mantezolo chauffeur ya ba grand car na katia Paris pourquoi pas à Beni Nadia maman générale l'international et moi si Angela Mino balobi chez Beni Nadia City Solol onte Solol et maman eli kambona biso lelo ya motu ya vraiment o evandiseli biso elongo awa na bande koto panzela nteke balobi est-ce que moi si est-ce que eza obligatoire moi si aeba salaire ya mobali naye eza obligatoire toko panzela ngonde nteke vraiment moi si akoki koyeba salaire ya mobali naye eza obligatoire. Oui, eza obligatoire parce que balobi soki moi si nambali babalani bakomi 1 ngozala kana mbetu te faut apena salaire faut ne ba salaire mbali nanga peut-être na quoi ba te ba prime mais salaire est obligatoire faut na y bon. Ok maman pour la réponse na yo merci lipa moto est-ce que est obligatoire moi si ay ba salaire ya mobali nae. Merci Marakuja. C'est vraiment obligatoire. Moi, s'il faut aller bas salaire, il y a mobile. En plus, ce que moi, si azoe bas salaire, il y a mobile. C'est que ça m'a bé. Pour bisoper basin dem to bandami bali mabe. Bisoper to bandami bali mabe. Ça peut bisoper au moins na musu nzamwa na batum no mo bo shebino nzamwa bayres na ndenge na omoro boyi. Au moins nzamwa na balocataire nzamwa quelque chose. Mais mobile no amona mbongo wana te. Amona mboti ya mibali baba kota en wana mibali mtupo ala so salaire ya moi passe. Les avons ma passe. Ok, merci lipa moto lobby, c'est obligatoire na ozongela yo parce que misi makamoko wana vraiment et tout tingai papa bossé, c'est obligatoire moi si ay ba salaire ya mobile nae. Ah merci beaucoup. D'abord pour ngala yo sam salaire moi système dans sam salaire. Ça c'est un. Et Dédé
soki mwasi ayebi salaire na ngai tala mama marakuja biso papa biso na mama biso baswani na ndako likola salaire père alobi bose zwaleki na mwasi ale boko zwa salaire na osese bozwa salaire kako ya bino ne mama na bino babino bulletin de paie biso ke tobimaka tala ba $3 salaire ka ya mama na bana et comme eta 10 € te salaire eza nde suyeri ya mutoki ya mutu aza mwasi na ngai tala mwasi akala azaka mais ya sika mpe azaka na sens normal mwasi akoyeba salaire nanga 100% te franchement sincèrement je vous dis non na ba raison na opesi là ok donc mwasi soka koyeba ayebi kaka oyo ngala mpe akaye yango wana. Ok, merci Papa Bossé. Papa Bossé alobi non N-O-N. Moi ça koy ba salaire na été to découvrir ngo hein to sana bino longo to panja teke kaka na Mbetologie TV maestro Tabita. Est-ce que c'est obligatoire moi si aye ba salaire ya mobile na ye? Pour nga pena c'est obligatoire te. Pour nga penza obligatoire te. Pour nani na ba raison nga faut na pesa tana mbu. Pour ni so moi si aye bi salaire ya mobile. Tant so ba ba cop na sala ka côté linga pete moi ça yeba. Siko so ni na za makango okabolela bango ben. Kangu kaka te wana teli moi si te. A se compte pe na obo pesa ye. A se compte pe na obo pesa. Au région de nos nani Bossé. Na région de te za pe ba ite la nga eza vi na nga eh. Eza vi na nga a ebate po tam so nga to nga maliga na nga cha famille na nga biso ba so compliqué o tongi na famille ni faut tongi na famille na nga te o ebate so na gagner 200 dollars ko biseta chérie na gagner 150 wana o cha côté oza mobile mabe olingi kana mbete oza mwasi ma donc ye azwi par ya mibali donc na place ya mibali oza mobile mabe olingi mwasi ayeba makambo na yo te donc na Mbetologie nde toza mwasi na mobile na makambo so mwasi na mobile te te ya te kana Mbetologie mais secret pe arabien babite obani mabala kala neza rabongo bato mibeta basanga bakomi mutu moko kwa moko wana nga ndimela ngo te wa lelo ya rasu bongo te nga pena te zo yaka na ba wana ba sanga makaso ba ka ba la te jamais traiser ou ta pas bango kaka nga pena Ok, merci Tabita Maestro. Merci à toi, Arité de Paris, la femme sage, Anakacha Château Rouge et Aïssa Tamo Grosso Mokonjaba Maman na Hollande. Pourquoi pas à toi, Touré Mamadou na Italie. Mami, Olobi, c'est obligatoire, moi, je fais un salaire na ya mobile na pourquoi? Dès qu'on a le bail que Bible lobby, 1 + 1 = 1. Nakamwe papa Bossé Kolbake. Moi si akoye ba salaire na été. Or moi si soko lingi il faut aye ba salaire na yo na 100%. Moi ça kala na moi ça sikate. Moi ça zaka moko. Moi so la alliance. Toto ba ke moi so ba salaire moi ça ndakuti. Moi ça kala zate. Papa soko bali moi si na yo. Ah moi si na yo. Soto kaboni a ba salaire na hotel. Te moi si o azanda ko fa salaire en bali na ye. Au contraire, mobile a salaire nanga, mais a utilité non sans salaire nanga te. Mais mobile est obligé de retourner salaire na été. Ba mobile ou attend mobile. Un homme a obligé de salaire ya moi na été. Ba tout na bango pété. Avec ngana okande oyeba ya mobile. Oui. On a contrôler. Mobile nanga, ngana o sambali nanga salaire na biki ezaka nango obligatoire te. Ba mibale belé ba s'intéresser à salaire à bas cité. Comme on pesa moi no salaire au boye o yo pesa kai ko kanango yanga on se ko za kama besoin mike ba secret ba mini kinandako donc mobile bombe la moi ne salaire à mbal mabe en tout cas moi je regrette hein? Un bon mari doit montrer à sa femme les salaires c'est obligatoire Merci vraiment à toi Sola, Ricardo Joa, Olivier Makambonakacha Portugal et Alex H. Fulde Dadi Manaka Yangande Komoto charge Rolat à Maracuja et puis salon de coiffure des Akara Moko na gare du Midi na Belgique salon de coiffure Fair Play chez Dadi Manaka donc Zalayo vraiment Yangande ko Evanette Bindanda Landu na Belgique lipa moto na zongelio parce que lobi ke est obligatoire te parle après okimi so lobi ote po basi pe biso pe basi moi c'est ba salaire ya mobile na ye yo lobi est obligatoire moi si faut ba pourquoi
eza obligatoire moi si il faut ailler ba salaire ya mobali ya on a le buto ba premièrement eza na biso ba sinde to la samibali ba face mabe po mobali moi si nyoso c'est que yondo la sambali non mobali malamu azo salaire ne nyoso ye atikelo na ndao ya azo salaire eleki su une semaine au somba ta secrétaire au somba ta losote au somba ta loto bani su kosenga quelque part comme qui monte mabe et comme qui monte mabe wana olimu ninga a progresser te mobali ana azaba ndeko na ye azaba makamne bele azapa na besoin asunga famille na ye. Alors, yo soba zui salaire na soba kinelio. Après lobi susu kosenga quand même. Et ti mbongo mobali za pona mwasi na na famille moi. Tobo ite photo ça de sanaka. Soki mobali pe azana best yo sunga mobali na yo. Yo pe moi so zana alors il faut ko la kisa mobali na yo. Ya bon franchement ya bon. Po ezana basi muso moi azaba activité mususu mobali pe ayebite. Azaba activité mobali ayebite mais yo mobali abombela mwasi pe salaire na soki oza motema mabe alors mobali pe azon seoka ki motema mabe surtout ngaso na za mobali sona découvrir alors na azon seoka ki motema mabe po biso za so monka salaire mobali ozumbu miso binisi mbongo ya yo pour région de no bosser ten na région na lobi o eza osa bendi binoka na lobi a bendi na singate na lobi o esala marapo eza bongo biso nde mutu to osana te mbongo mobali za pona mwasi mbongo mobali na yebi oui bien sûr za pona mwasi yaona uta koloba mwasi biso basi pe photos za quand même na bonne foi so mobali azola so tondi mape mama mobali kuta tongelo ba château salo makamobele mais so bo soano yoka o sala ngani ka balangage biso basi to yangwana yo ni na lobango awa o utu ko lobango mwasi bonga kaka na mbonga mobali mais quelque part ezaki motema mabe yaki motema mabe tolinga na poto sa mobali so azangi yo sunge mwasi so azangi o sunge yo bazwinga so ba kinelio ba kinela yo sika na ndako yate ça savon sombite loko te ozio nya so ba tapage o ketika na famille na mobali atika kazola bon mais non ya bongo te quand même comme qui motema mabe comme isinga lelo papa bossé nazongi lisusu na ngambu na yo olobi ke jamais penza obetela ngo sete mwasa ko koyeba salaire na yo omono te quelque part olinga mwasa pe na bolinga solo te parce que tant batu mi bale babalani ata na bobalante boze sika mo za ba mabala musuba vandi pe sika moko et l'état na biso ba ana ebite so za Afrique ba musuba biza fo après 6 mois so vanda mo sika mo aza déjà mwasi na yo oui l'état n'a pas confirmé que vous avez déjà moi 100 balles salaire ya yo moi mobile moi ça y est bangoté au moins que vous savez la bolingo moi so naté quelque part on ozo banga ozo lingé à 100% toza ba 5 confiance ezate de lobby maman na ngai bijou confiance ezate na moi sina yo. Merci maman Marakudia. So on appelle ça que salaire nyo tout complet mais à deuxième bureau toi za bambande belé ce qu'on a linga regarder non ça y est salaire tout complet mais azana ba mbanda kili tamsu 2 jours na la libanda 3 jours na nda 2 jours libanda mais fin du mois na paye salaire na oko ça y na bolingo te wana ne vrai le coûter yango wana mais moi mon problème c'est quoi problème na ngeli za boy ngai étant que mobali non na dévié na opeso avi na ngai est-ce que moi si est obligatoire à yeba salaire ya mobali na ye ozo kima mbanzi pour le bilan ngai ke wana zo la kisoko lingaka ete yango na la kisi siko yaona ebiso ke na bi na ko pe salaire na ngai na lobi na bimisi mbana po mo ya ko linga pe bimi na kati lokala na zo la kisi salaire mobimba te se na lingaka ete so na opio salaire mobimba mais na zo ka bambanda babasi makangu libana kilikili se ke na lingaka yo te donc na lingaka yo to loba pour na opio salaire mobimba mais bambana na bayali OK na ina répondre siko boye moi si nenga zawana atalaka le présent à la poche na ye moi si nioso de nature même yo maman bon ça va na longo yo na longo li ba journaliste moi si nioso za ndenge moko atalaka sikoyo lelo ba ko futa ngai $1000 na ye nango na pesio du coup 1000 po maman na nga babengi ke no yakale kino sali crise maman pesa nga $100 ke pesa oh mbongo ngo yeka sikoyo kuna kutata mose bisenga déjà noko pe benga likamono ebe da programme na sina pesa da banoko oya nga e komi ba doléance ya banoko no bazwa ki avant ya ngai moko ne motoki na nga suyer na nga yango mona lobi ngai soit futa nga $1000 ma femme a l'obligation de recevoir $750 et $250 c'est à propre à moi parce que j'ai toute une famille pour la kabela maman na nga il faut na 5 pas moi citer maman na nga yo talanga chérie tu donnes à maman les transports c'est pas normal c'est pas poli chef de famille maman da chef de la maison non maman azawana normalement pour la premier ministre azali subordonné d'un président
La femme a été créée, plutôt tirée. L'homme a été créé. C'est deux choses différentes. Premier ministre va nous marquer. Le problème est ça. Président Azali voté par voix Azali n'a pas humilité. C'est-à-dire moi le patron, le président, j'ai mes humilités. C'est pas yo. Donc, on a besoin de 750 dans la pension na palais. Et ça n'est pas pension qui n'a provision. Bana, désir na yo maman. Na moi sentiment na ngapé non papa ba ile lokwa ina mbongo bala mbela tamu ngulu. Ba sela tamu ambisi. Minerva la bala pesa kana kati wana. Mais 250 na ngai ali. Ndeko ko benga nga. Ndeko na pe maman. Akoya sur place. Bo soli tenga kene boy. Otuni sunga papa et transfert tout pesa ndeko nga. Na misi suka na 250 wana. Na pesi. Kozwa ya moi si pour na ngai ezwaka 80% ya ndako. Et puis kozwa ya moi c'est zaka rare. Ozomane bandeko kozwa ya moi si ezali rare. Eza bosala na une entreprise moko. Yeba ke moi ça ka jalouse na mbongo. Moi ça kozwa $1000 na e alingo pia tout est. Alors bisa qu'on a des fois body mo be pas ba collègue na ngai. Nazo sandal mo be $10 et na omoni pantalon nazo ko moni jour na ba ki senete mo fa na somba amo tirele yo. Mais tandis qu'il pas ça là. Mais il y a mon bal, oui bien, moi ça t'appelle ça comme $1000. Jour au ça moi ça $100 et puis on s'est pas fort. Pour ça ne peser. C'est comme ça non. Ah. Normalement on a donc ngana gagner car papa mon là-bas. Gagné nanoté, nano gagné kakate. Merci à toi vraiment Touré Mamadou. Héritier vous qui n'a la crèche Zalayo Sola Ricardo Zoao. Nakacha Portugal mon vieux Zalayo vraiment ba ebate ba bon guérison na yo Sola Ricardo et Benina dia maman générale. Moi c'est Angela Minou, l'international Zalayo vraiment arrêté de Paris, la femme sage na Château Rouge. Et Tabita maestro na zongelio yo lobaki ils sont obligatoires témoins si aye ba salaire ya mobile na ye. Donc mobile inda ko ba salaire ya moi si. Oh mobile il faut y ba salaire à moi si. Bon quoi? Oui, il faut y ba salaire à moi si pour me dire la charge. Oh. Et ça n'a pas avant la papa oui. Moi soit la femme mariée na pété. Bangi ba engagé na musala ba sengi lettre ya mobile no yao. Na ko ba peka osate. Parce que vous êtes subordonné comme na bala yo. Mais même sur le tala. Makidi ya moi c'est bimake e panzani kana nzoto na mais ngande kota ke fandi. O me yesu imso solo. Moi mbala mungalo ama be ke baboye. Asanye si soka lobi ke ya moi c'est panzana ka kosi. Kwa super mobile ya reklaka. O ville ya ngwana ekuta ni na supermatoise ko sali mwana papa. Ten ya ngana panzana ngeni po ya ngana mtu ekuta na ya yo créer. Total on a classe ko? Oh, total on a classe. Taba bike moi atindi X, on va atindi Y. Pas ba pour la nine. Oh papa, détrompe-toi. Toza ego. Toza oui. Toza ego. Okope sanga permission na sala, opesi nga permission. Papa boss. Oyebi toza na RDC. Toza na RDC. Papa bossé. Toza na RDC. Salaire na prime na RDC. Prime eza bien que salaire. Ngana tunyo prime na hote. Tant yo za prime na hote, so maman na nga na prime na faut ça na transport. Ozo obligé o sunga famille na nga na prime na yo, pas prime eza ebele. Ndako so famille na nga na ko ba pété. Oui, on a ndenge na ba ko yeba te mama Bijou. Ça encore encore famille ça encore mbali na. OK mama Bijou to songa na pata bita tabita banako meloko moko ya bien. Donc moi si azo obligé de aye ba salaire ya moi si donc pas l'inda so obligé aye ba salaire ya moi si. Normalement il faut aye ba salaire ya moi si na il faut quoi? Il faut ba salaire à moi si parce que mon bali pas cause na ngote mais mon moi si so azu en bon moment ka so ndi mabala la nzala. Na habite bilange basi so ba contredire ngai no andi mabala la nzala mais ala mbongo ngoko siponga. Wana ya vina ngala zoloba. Andi mabala la nzala papa za mbongo te mais azoki salaire. Au moins la futi nyongo. Afuti nyongo. Mama marakuja. Na habite soki basi ba contredire ngai. Ah moi que va le barat tika ba papa za basi mais nga zo na pas tous les deux côtés na mona nya so mbale. Donc nyo so mbale nenga lobi bongo
luka azwa mongo na ye akeka bia na famille na ye ayebi so te ke bebe na gagna $100 akoyebi so mpe na kanda bebe na gagna $50 yo mpe so yebi mpe asalaka te ta moso ye mpe asalaka mais ok tuna chef ne so aganyaka combien eza te d'où il faut yebisa mobali na yo vérité oganyaka combien po après so bafuti basignaka papier nini basignaka bato basalaka baye bite de yango il faut pas bamona yango yango na bi eza logique et obligatoire papa so oza mwasi na salaka yebisa ye mama na ngai oganyaka combien yango wana mama maka trouble babi mbongo mobali ezaka pona mwasi na ye kandi baloba mobali aza pusu basombela muyaka c'est ça non donc mobali azana pona kosunga mwasi na ye na obligé te wande bato balobaka kaka maintenant mobali peut à cheval na hôtel yo so ozana ngo obombi mobali abimisaka papa mungu aussi mais aussi longtemps oza 500 fois qu'on peut soma mungu papa ça va se relater aussi longtemps oza ba savant musu yo nika apesa po yo bomba OK soma bakabela mai osoma baptisi osoma soba bloni maintenant on avance à bomba azwa pese mbongo azwa ngo a récupérer maintenant kimotema mabe et comme kimotema mabe et comme oui exploitation on parle ya omoni baso bakabela mbele ba mingi te na monde voilà je vous dis so moni mage moi si ma misaka 100 € be $100 abeli mom jona e le ba jona musicien toi un maître pomba po balanda mbele bakasa bike ato tumboli mbele nga beta mbali na yo lokumu miso akana sepelaka mbele ki donc yo bijou donc moi ça koko ba salaire ya mobile na été aye c'est impossible po biso nkandela ba biso basi toza mitema mabe ngone ekoma papa salanga boye papa pesanga boye papa pesanga boye aussi longtemps yo mondo zana ozana mbongo vraiment ya moi que non le chose azama sérieusement na carrière mais ba benga so côté so $20 tamo si mettre na benga pe amwana bukana lokolo fifela ke tala babenga ki ope pa ya koko na biso abako faut que tala wana tenga ba dépense so zo 500 et kaka ndengo wana oko so mata patola sikate kotitina love ba jeune garçon ba jeune fille au moins fille moko na mobala ala na mobile mon intérêt ya le pele comment mobile faut ça il est moi si le pele ko et comment papa et pas biso balami wa fansa senga na pas biso balami mama tembela pamba sikoyo mama tembe pena sepela na ngote siko poisson na za mbonga poisson te na za mbonga poisson te biso yo senga te d'ailleurs ningo ba ke yo senga te ok na ozongela yo bijou merci vraiment balobi ya malamu tozwa ya mabe to bwaka est-ce que eza obligatoire moi si ay ba salaire ya mobile na ye nde yango tozo panzela nteke ba yanga vraiment et ça bien ba soutien na bino 42 na zozela Yves Mombito Tokos na Paris Guy des Pirates Carnot na Paris et John Kaniki les Brun na Katia Paris balobi Richard Black Boy na Katia Paris et Germain Domouya balobi Gisha Mokonzi et Mama Cessé na Katia Paris ba soutien na bino et ça langa bien vraiment 42 to beti masolango bo soutenir émission na bino yango ezo sala ke ngana bino tozala et sans bétologie nde ngana bino tozate et so mama tenga marate ndo bala pe momiona te ndo teka parcelle to bengisa momiona poto donc sans bétologie nde ngana bino tozate mama bijou na zongeli lisusu parce que na moni ozo beta mingi papa bosser yo lobi ke mobile est obligatoire mobile aye ba salaire ya moi ça aye ba salaire ya mobile na ye bon soki le ozo sala est-ce que c'est obligatoire pe mobile aye ba salaire oui ne bandena lobaki ke c'est obligatoire mbala ba salaire nanga na kama mai sokolo bake abandaki liboso ke ngaso nozo 200 na bomba na 150 na lakisi mbali 50 et on bombi 50 na lakisi mbali 150 déjà eza bolingo souté ngai na ko na salaire nanga na bulletin de paye nanga na lakisi mbali bulletin de paye nanga yango en tout cas c'est rare maman marakujo kuta na mbali moko boye ayebisa mwasi ke naza mbongo te bimisa mbongo na salaire opesa c'est rare bazate donc moi si mamsusu na salaire na aso alinga mbali ne makasi parce que so balani se kolinga mbali nawo akesi mbali ne pantalon akesi mbali ne ba surprise ba sous-vêtements bi ke mbali ba suma ba sous-vêtements te et bela mi ba suma ba singlet mais ce que yo ndesuna moi no singlet o so mona no singlet o so mina nini na salaire te na sombi na salaire nanga donc na lingi mbali nanga na sombi na salaire nanga na sombi les singlet na sombi les sous-vêtements na sombi les ba pantalon na sombi les ba chemise kisa salaire nanga soki na sala raté kaka na mbongo ya pesinga wana na somele soutien single somele caleçon eza na mbongo ne wana te donc tant baela ka moi si salaire nyonso moi si ndako gérer nyonso mobile azu prime na ye tant
ntango azwi prime ne ayebi ke mama nanga futelaka ndako ya $100 akefute mama na ye ndako ya $100. Mais ici on parle de femmes en général. Moi c'est en général. Donc ceux qui basi baoyoka biso nayebi ke basa bien basala ya bongo. La majorité à Bassi, baza na concept oyo za nangote. Pour na bango ba ta propre et bien na bango. Maman, je vous dis, je suis victime. J'ai été marié, je suis divorcé moi. Pourquoi na linga moi si oyo azalaka muluba? Tam susu mokile yebite. Bayeba. Na on milo bango clair. Nazaki na moi si wana na ko sala film moko boye ya français. Dans un film moko ya français, t'es na film maluba te. Pardon. Na film maluba te na bi clair na bala, na divorcé na bala muluba. Na que ça film en français va proposer un salaire, il y a film on a $750 film moi en français, il y a producteur moko ya Congo. Na tout ni moi ça na bi bon so na $750 au ça na nini. Abandi mikolo pe ba pantalon na ngesil et baby ba baleri moko bimisi asali calcul ti à $640 ya ye. Ya moi ne que sangasio na tout ce $10 en net kelingane mo muna cheval donc la gano bunda mapo yo zwara 700 au moins la qualité ce que ba sa bongo so moi ça bongo poizo likanisa otiki na maman na pièce na mbeza mkoni mais to ça net à 25 ans maman nga yina pe la famille ko kabarate on comprend donc c'est la minorité ne va pas idée wana ça bongo ok mama kuja papa ngapena ngai pena zalaka mwasa muluba nazalaka te pardon papa bosse yoka papa bosse kosano émission za passe ebi o makasi na ko défendre bino mibali nga na balaka pe mobala muluba na bina balaka parce que mobali na ko vivre de cela 19 ans atika na ba misatu donc nga naza musonge kasayen na bali muluba famille au moins baluba bazalaka ceux qui moi ça naza une bonne femme ba lukeleke susu mwasi na famille na bango nga ba proposanga susu mwasi mobali na famille ya mbali nanga mais nga na boyaka nanga c'est rare au moins na seka kila atika kuta moi $10 atika kuta moi ta moi $10 normalement faut $10 na suma sota moi secret anda oui usu yo sana monga ngoni papa konga na lama na leso sama kamne so tu yo sana monga ngoni te mama moi je n'azaki malamu écoute mobile salaka bobila dawa kutu moi c'est Mobutu maman présidente première dame atuna Mobutu osailanga nini biso to bien ngot eza les ont dit te moi si atondaka mobile nanga ezaka mbongo mbali nanga ezaka elengi mbongo ya mobile nanga eza elengi jamais. Okay, Maman Bijou, merci vraiment. Merci à toi, Benina Dia, Maman Générale Internationale. Si j'en pose au cas de mes minutes, Nabiso, tout le monde qui est vers la fin, Balbi Yamala Muto Zoyamabe Toboaka. Est-ce que c'est obligatoire? Moi, si j'ai un salaire, il y a mobile, ils ont dépendre de Bino, Kakandengeni, Bokumbe, la Bolingo, Nala Lubaka, Yamala Muto Zoa, Yamabe Toboaka. Et merci à toi, Sola Ricardo Joaou, Augustin Mantezolo, Papa Nadani Mantezolo, et Jerry Mantezolo, chauffeur à Grand Karadakacha Paris. Tout ça, on a une Bétologie TV, Babi Studio 9 Lumière, sur Lingo, Misaba chanson, Ayo, ça peut être Bayembela, on dit Mobimba Yomoko, tout ça, on a Studio 9 Lumière, 9 Lumière, Papa na Princesse Ngonda Zalayo. Et Alex H Full D Dadi Manaka Yangan de Komotoza charge à Rola Marakuja, tout ça na Mbétologie TV Kandena Zoloba, Bayanga à Paris, Nototanga na Bino, Bagimo Konzi, Yves Mombito, Bino Mama CC, Doba soutien à Bine Salanga qui toko vraiment na Mbétologie TV, Babi Yamala Mouzoa, Yamabe Toboaka. Tout le monde qui est vers la fin émission Nabiso, Tabita Maestro. Moi, conseil nous ça la bien, Nabandiko Balandi Mbétologie TV, numéro de téléphone, peut dédicace na yo. Merci beaucoup, Marcoudia, Tabita Maestro, ministre de Niargorologie, conseil Zagarake, mobile, il faut louer le salaire à moi si na mais moi ça est batté. On a peine à l'embêter, on c'était moi ça est batté, pardon. Soli ma béaté, moi si a batté, mais il faut moi si. So, vous pouvez souplice, vous contactez le numéro plus 243 89 29 13 935.
plus 243 89 29 13 935. Bambote na babao ya ngai Dimitri Bonganya mobala pembe mutafilma filma Yesu Patia Beledou de Longue Jean Maréchal Soda Makasi lui passe la ngade de Borandu Sibona lui passe to ami balé de nga wala ministre ya Rosa député. Junior Bella te passe aux ali salutation na yo. Merci Maracuja. OK, merci Tabita Maestro Bijota Bizota tokomo ke vers la fin émission na biso moi conseil no ça la bien na bandiko balandi Mbetologie TV ba dédicace na baya yo pe numéro de téléphone. Merci encore une fois. Conseil nangé zakaka balobi ya mala mutozwa ya mal OK. Ya mabeto boka kaka. Nga conseil nanga na opesa kana ba mibali nyonso. O akozo occasion olanda émission na biso. Lakisa moi na au salaire. Pour lakisa moi na au prime parce que prime ndé ça ba besoin na yo et même mon ambiance après naibi qu'après musala mibali belé bazonga na bango nda côté. Mibali bazonga nda ba qui est 100% bakoza ata 20. Et belé balikona ba kina mo terrasse akena bebe ne to mo benga mikolo kena ma bebe ne pembeni. Mobali pa linga moi ni alakisa moi ne salaire. Merci. Ba salutation nanga et pas ya Junior Belato na pesi susu na oncle nanga propre Didier Phénomène Tambwe bambote belé na famille Kabengele nyon surtout bazana na Europe mobimba na pesi bango bambote mami Kabengele Lili Kabengele ya Kitenge Kabengele Kaberson Kabengele Kervi bazé belé ba salutation susu na ba nanga Judith Rachel Dorcas na mbali na bango pa même soit bali na mbali na bango na pesi bango ba salutation. La salutation dans l'issue na mutu muke me bongwe belé Dimitri le grand caméraman o akobo ya afanda ça m'engage que moi ngane na Dimi kaza meilleur caméraman meilleur réalisateur parce que réalisateur ko ngana travailler ka bambote belé na ye na libota na ye mobimba. Merci susu na yo Maracuja ndingo ya minga na émission na yo. Merci na bana nyonso tout na bana surtout ya poto ya kin bon l'émission oyo na pesi no ba meilleur parce que dans na janvier et ba bisou na ngana bino nyonso. Merci beaucoup. Numéro de téléphone plus 243 89 59 168 56 plus 243 89 59 168 56. Merci beaucoup. Okay, merci Bizota. Bijou lipa moto to komina suka conseil no esala bien numéro de téléphone pe ba dédicace na baye. Merci beaucoup Maracuja. Ngani nangeza conseil nanga kareza ya malamu. Ya mabetozwa. Ya mabepe na tozwa. Toi mabepe na tozwa alors so mutalakso ki motema mabe yo po lakse ka ki motema mabe. Ponde za biso mbasi nem to bana mabe alors so ozamona quelque chose faut ko edepe muninga mobali azape moumbu na hote aza cheva na hote aza koba na hote. C'est un peu ça. Na pesa ka numéro nanga eza plus 243 eza 090 63 82 251 090 63 82 251 na pesa ba ebangai o na surtout ba na Paris ba o balinganga mi o ba benga bijou to za bezo to yo ka na pesi Yves Mokonzi Yves Mombitokos bambote belé place za na Paris na pesi guide pirate Carno bambote belé place za Richard Black Boy na pesi John Kanik il est brun na pesi Germain de Mouya Gisha Mokonzi mama CC wo wana penza batlanga o bazara so pena na vendre bijoux les kata na agence okezwa moi 50 les kozwa moi 100 les ka o sa moi boy o sa donc bango ne ba soutenanga bijoux tinde na za boye ezande bango na pesi bango bambote belé. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yamala Mutozo Yamabeto Tikande de Lobby. Yamala Munde Tozo. Tozo ba eza réalité. Eza na moi si mon côté lelo na monde entier azala chef yambal na katandako. Ezala raté. Na sens normal. Ya opanzana te ya robebisa te. Salaire à mobile est important et moi sur yeba. Somo ni mobile comme l'accès moi c'est salaire za yé mo konde a sepeli à l'accès moi si naïe. Mais la règle normale, même ici, le respect familial, ce n'est pas vraiment le nécessaire. Donc, on a un sens normal. Et oh, papa, papa, l'examen du salaire, non, ça n'engage que moi. Ma fout à $1000, moi, je reçois 750 ou $800. C'est comme ça. Donc, conseil, n'engage madame Mutozo Mabeto Tika, dédicace, n'engage na bayanga, obalinganga, mingi, plus. Le vieux Issa Botouli, le boss Issa Botouli à Londres. Le sac Bokulaga, les vieux données Kunguna Paris, le sac Bokulaga.
Pati Boko Sensemi de Tour Eiffel. Baki Somongo Baleko, donc le Sago Bokulaka. Naebi yo répondra nga ba masananga belé basa di trésor Cédric Mandembo venangai Kovere masananga Scotty Chamala na pesi lisusu mon vieux propre l'expérience le plus émis et puis le plus trop longue de disons donc 30 ans d'expérience en maintenance à réseau na kata Paris au monde la pesa confiance na Air France Ludovic l'international na peso bambote belé Pierrot Malanda mokonza ba terroriste na peso bambote belé na pesi mbote lisusu na camarade ya Mara o ala tsakaye dadi manaka na pesi mbote donc ndenge la tsakaye kolemba te la tsaka bongo donc ndenge be Yves Mokonzi ndenge la tsaka bijou bola tsaka bango Yves Mombito tokos bola tsaka bango ngai bola tsaka te Gisha Mokonzi bola tsaka bango ngate na pesi lisusu Mamadou Touré Mundele donc walo ba kokisaka mais non c'est la masoto solaki na pesi mbote na baza mo ebele na batusuku na robosa na bango donc numéro na ngate fezali plus 243 89 60 11 983 plus 243 89 60 11 983 Titi Tiba sur le pétrolier d'Angola mon vieux propre ingénieur Patrick Patience Ayoga vraiment ici ko ali bambote ebele. Merci bandeko balandi na biso ya Mbetologie TV balobi ya malamu tozwa et ya mabeto bwaka izo dépendre kaka ndenge bozo memela bolingo na bino soki omoni ke babi batumbe basangani bakomi moko papa mama salaire na ngeza autant oyo zwa pona makambo ya ndako parce que yoza mokonzi ya ndako nga ya famille gérer ezaka nde bo memela so omoni obombaka mwasi na ngai yeba te boye na boye kande yo moneli mama so bo moneli la papa salaire na yo ezaka dépendre ka ndenge bo memela bolingo na bino donc nga nazana ka pona kopesa ya malamu bozwa ya mabe to boaka donc so bo mesana ko bomba na ba salaire en tout cas bo lakisa na ba salaire et ça la bien parce que bolingo déjà bo sanga la bo mutu moko inutile ya ko bomba na po ezana ngo na eloko mo ya malamu te ya ko bomba na wana eza lokola olinga e penza bolingo so ya 100% te ezana ngambu ya mama ezana ngambu ya papa donc toujours ya malam bozwa ya mabe waka. Merci à toi les Vietnamiens de Londres Pasi Pambu Tatumia ke l'homme à part na kati ya Lyon et Pichen Pont babongwe belé na kati ya Lyon bozala bino et Fiotingoma motema madongoma donc ba gros bisous à vous donc on est à la fin merci et merci bye merci à toi Nef Limiangala et merci à toi Dimitri Bongania tout elemi hein moi ba meilleur v ba mbote ça la bien bonsoir ni ça no ini pa mbote ça la bien on vient passer. Malgré olinga oyo basala mbala na yo alinga ko linéa na biso ayo pe linéa na tena nenga libana na kata doyen. OK, merci, à la prochaine. Doka kedi musevuka mama indie amida vula mwana ntuka fonde kabia nina moya Viki kiala ingénieur papi boke mama manina moya Dimitri Bongania Chatila Stare mama Suka amida vula mwana nzuka mai mame